ezo ba ki sa confiance na yo moko ko ma vraiment na confiance na yo moko eza ba tumsuti lo ba mindima te kezayi donc amindima raté surtout bato ba sala rapport sexuel na âge moko boya ya mo likolo quoi pandima vraiment za pena na confiance ne moko vraiment ezaka moi pasi mutu vraiment ça likambo moi sala wana ba doute moi si soki a commis na soif mobile na soif moi si so a commis na soif il faut kaka ba sala yo mona basi musuba ko utiliser na ba concombre pour parce que a commis na soif mona ki mobile za bota ko kate soif moi c'est qui soif mobile mi l'espoir bi mais ga bena o matela omoni position lo ba wana ke na ko mkongo pasi stanga mkongo pasi mais kaka ko matelo moi mkongo pasi wana ndesila. Wow. Coucou les abonnés de DKM Flash TV. Bienvenue dans notre magazine Pesa Elengi. Pesa Elengi avec votre humble servante Moski la Star. Moski la Star. Ya Pesa ka bilengi. Ngana lo ba so elengi na ngesili. Il faut na sela ngo mise à jour pour na rolinga te na perdre bilengi on a Pesara. Aya wana pena na ozale ngratite. Na pesa pena merci na boss nanga aya pour na mitu akomi boss nanga David Kanyama l'incontestable papa confort boss nanga vraiment désormais à partir ya lelo bobando mona Moski la sexy na 2KM Flash na magazine nanga Pesa Elengi magazine Pesa Elengi ngana lobela ngana ba ke na zana ngama mama pasteur te ngana mama pasteur te ngana sala ra sans tabou. Si on a sans tabou na la kisanze la po ebele wa ko se biso ka ke na sans tabou faut na ko la ki sa position epesa ka elengi bo eza bo position epesa ka elengi eza bo non eza mutu mso alingane ka basi bien na kiti po ka bien parce que yo tango yo la eda ba position bo yete amona ka ba mbuyema donc biso to ko zongisa ba to bele ba bungisi bino ba te be ba bungisi bino likolo ka kana ko lakisa po muni position so sala nango biso ke position yo lakisa na yango ndalinga Moski la sexy ko aina magazine Pesa Elengi nanga na ya ko lobela kaka le bienfait du sexe le bienfait du sexe yango Moski la Star na magazine nanga Pesa Elengi donc to lobela ka le bienfait du sexe c'est un magazine ka yemo star na bino Moski la sexy boy comme mille esprit pour nga lo bagana mille esprit na yeli sous côté mon boss David Kanyama Dara David akoisa Goliath mutamunene sko Moski la sexy boy ka pembe na David Kanyama donc c'est que mamba bien au sale makaka na bi ba fan boza zapete pardon boza toujours branché mouton non s'abonner te bisa Moski la sexy ayena 2KM Flash donc aya vraiment ko s'abonner pour arrêter ba conseil na ngate pour ba bungi sama ki pemingi mke kaka lelo pena na yako pesa lelo pena na yako sala bolo pena yako sala bo non faut pesa rapper ba tout ba avantage au sexe sala na banzoto na bango OK sexe c'est un avantage et belé le auto découvrir ngo na bino ba abonner à 2KM Flash pourquoi pas ba abonner à Moski la Star TV boy Camille l'esprit baboni na ngai bi mama na lobela kata boy ka sila raté vraiment jamais na sila so na sentir que na comme aussi la non ça pena mise à jour ba version et ba kisama makaka makasi bilengi et ozala toujours en marche le bienfait du sexe ya liboso ba tal sabiso sexe ce qui au sala rapport sexuel na semaine ata 3 fois ozala na bon cœur. Donc tu as la bon cœur wana oza monter mamalamu sexe et longolara eza lokwa anti stress tout le monde a déjà que oza na problème non même si problème eza ya niveau nini même si c'est degré nini mais ton beaucoup taka na mobile no kanga penelo mais ton beaucoup taka na mobile no na chambre aussi bani imer au côté non je crois pas que imer ngo ya ndo obimalango wana ba esi biso ke sexe eza na bon cœur et puis ça a bon cœur et puis ça monter mamalamu donc olongo likanda ozaki na ndo komika monter mamalamu wana première chose ba taille sabso na sexe yami bale ba taille si biso c'est permet de détresser c'est détresser ba détresse et rose à la vraiment mingité. So moni mutu alobi ke ba détresse ko moleka vraiment trop à ce moment là so tel peut-être cause na moi cité cause na ba problème belé na temps détresse mobile nous attend détresse ce qui moi so yé pembe na yé je crois pas que ba détresse wana et ozala toujours ba détresse wana et ozala vraiment li souté pour
tant que déjà tant à libérer déjà quantité et super maintenant je crois pas que détresse wana et aux ala sous vraiment en effet à ma casse aux ala vraiment les souter et l'on la rabat détresse on a bon c'est sur deuxième partie sexe Batali Sibiso. Oh, le bienfait du sexe, toujours, toujours dans le bienfait du sexe, augmente la confiance en soi. Ok. Et ça, qui sa confiance na yomoko, comme vraiment la confiance na yomoko. Et ça, tu me soutiens le mindimate que ça y. Donc, à mindimate, surtout, ça la rapport sexuel na âge morobo, ya moi l'icolo, quoi. Point de ma vraiment, ça peine la confiance na yomoko, vraiment, et ça, moi, pas si, moi, vraiment, ça, l'ikambo, moi, ça, on a pas doute. Comment on sali comme ça ah est-ce que l'opinion nga pena na sali on na sali on simba ozana confiance na yote c'est que du fait que ya osalaka hein ya ko bimisa quantité à sperme na souhaite ko bimisa quantité à ville et comme ça on a confiance en soi hein confiance en soi et zo matisa on a sexe quoi pourquoi ma pena na confiance na yo moko on est la sibiso permet de se détendre. OK. Toujours dans le bienfait du sexe permet ya ko se détendre. Ko se détendre bisonyo soto yebi. Ceux qui peut-être osant en soif. On appelle ça comme moi parenthèse moi muké. Ya o mona batu msuba violara. Batu msuba violara peut-être soif eleke la mona ndinga o sala te savon pour ko beta te akangaka mutu na makasi a violer parce que na minute on se sentir c'est comme ça comme il a limité. Avant de pas penser na comme il coussé donc ko gali souter. Donc mon accord sur ma baie donc et avant à comment à l'aise il faut nanou à dégager nanou à bimisa nanou maïwana oezo menacer bima donc avant comment bien il faut à dégager en nanou bato muso ba violara o mon aka ke o a violer azando ke bandumba baza bobo na minute on bande ko sentir na encourager bato ba violara te o moskia encourager ba violeur non abiso to dit tape on des alra même moi si moi si ceux qui a commis na soif na soif mobile na soif moi si soit commis na soif il faut kaka salaye ya mona basi msuba comme utiliser na ba concombre pour parce que a commis na soif mona ke mobile zata zabota ko kate soif moi c'est le qui soif mobile mais mobile il peut soit commis na soif mai wana soki il fallait que bima il fallait qui kaka ebima parce que soki bimite et reprovoquer peut-être bon msuba mobile la prostate et provoquer donc du fait il y a vessie ils ont déformé déjà à la longue et recréer déjà un problème. Au bon déjà maïwana to yo comme ça moi on va les ceux qui peut-être aussi banina ya versete au ticket na maïwana au kabike et ça la raba et ça la raba mbuma pasi au ka pasi wane matati na bas ventre donc il fallait ebima kaka donc tant on libérant déjà et au sala ke nzoto peso fongwa moko na bonne santé bon makambo belé ezo sala majana nzoto bien fait et même chez l'homme même chez la femme et ça ka ndenge mo parce que pas moi si pour sentir que moi si même nzoto ezo fongwa ma hein santa bien parce que par semaine au sala ngo 2 ou 3 fois maximum mais à 4 fois par semaine au salon vraiment na moto aussi ko linga parce que moski la secte jamais ko tinda o kende o zalabi pesa te na moto yo lingaka hein benga bena mama soki pena lingara alingara aussi banara troté benge loba yo kama mambo moski la section loba et on permettre bela pamba te au senti pena que bela pamba te bino mo bo remarquer que muto asala sport mingi abela vraiment ti o nzoto peneza ka mouvement o senti pena que abela rati donc si bana na semaine ata 3 ou 4 fois et ça la bien au bando bela pamba te yo mo senti pena que santé non ki toko te non ki toko parce que on salango to boy na biso te sa bamsu baloba pena nga pena mobile attaquer na e inane no kanganga yi mutema na oziana eza mabe nga pena na apprendre bino ke eza mabe donc regarde ka vraiment surtout OK. Étape msuba ebisi biso awa le bienfait du sexe vertu anti-âge. Du fait que au ça la rapport sexuel trop
oza ko se rajeunir. Donc âge na yo ezoye bana vraiment te. Ezoye bana vraiment te. Ba okanisoka lokwa mwana mo boye, moi tonton mo boye ba âge boye, moi tonton mo ba okanisoka c'est comme si oza no jeune. OK, okoli déjà du fait que ya ko sala ngo moi trop et au sala que âge no ezoye bana te parce que ozo dégager liquide trop otikala. Donc oza chargé te na mukongo quoi. Mukongo no eza pepele, oza pena à l'aise, nyonso lingo sala osa ba tuku ba komoko. Yo ozo un jeune boye ndeni. Bah bité que yondo oza wana ozo siba comme il faut oza doberman ya mabete mais au sala rapenza comme il faut nde bato ba sala rapenza âge no ezoye bana tozo kola kitoko ozo nuna vraiment te baloba ke moi ça nuna mingi pour asopara makile belé mais yango peka te ke au sala ke yango peka te ke au sala ke pour asala rapport sexuel mais ça pe na basi msusu lelo total même na ba film porno o senti pene ke ba pesi ba komi âge na yo mo intimité maman ça âge maman kolo ana 60 ans mais so tali mo na kande femme mo ba trentaine d'âge point nini du fait que yo libéré au ville trop et au sala ke ezo garder santa bien taille bien donc ezo yi bana vraiment te âge ni na zanango so ba pesi âge na au cas moi. Ben ici bisoka toujours on a le bienfait du sexe, ben ici bisoka bon pour le sommeil. OK. Voilà même ngamoro na témoignage au pesango, on a même ngamo na oluba. Imagine toi ozaki na mbali no. Bon on a problème na mbali no. Yo on a soif. Oza poso bondela mais o sali ki moi cité na bondela te il faut que bondela nga. Yepe kuna asali pe ki fia abondela nga bolali wana vraiment ata osali sambla ya wanga na yo moyeba ke pongi wana yoza bien te kolala na soif okoya ko sala ba insomnie parce que mutu na yo soif ezala na mutu to travailler na mutu tango te da idée na mutu na ote déjà na mutu no kenga na boye fo ba siba nga uswet na ka soif po fo na siba soki osali yango te na mutu no elongwa te ato sali sambla mo ebando zonga so osali ki teti ya olala pe oloti pe ndoto pe ke okuche pe na mutu mais soki bosala ki na mobali na yo imagine toi même boke no tel na mobali na bosali soki bosende ezaka bopemi bolali taka pongi wande kendaka profondeur bosutukaka bobu comme moi aussi bon soutien point nini bolali calmement moi ça libéré au ville mobile a libéré super mais do boza calmement bolali na bino penza eloko etungisa bino wana eza nango te donc eza vraiment te boza vraiment très à l'aise wana eza toujours na le bienfait du sexe eza bato te balobarake biso to aussi banate na ki fiancé to aussi banatito balana. Les bienfaits du sexe, bango ba mona ngo vraiment te. Les bienfaits du sexe, ça bateau ba si bana na semaine mo ata 3 ou 4 fois. Bango de baby le bienfait du sexe. Peut-être bo bande ko bo sala na binongo mais bo remarquer. Le roi moski a un magazine PC lengi. Donc faut bo remarquer que sexe ça ba bien fait nango. Sexe ça vraiment na ba bien fait nango le loso bandi ko ko sala pena analyse mambo moski lobi bo tala pena ndenge bo senti pena que mo courage mo boye donc au senti bien que courage mo boy ça te que mobali mo kongo comme da kilo ba super mais vendre belé et comme bo si bani ka ta ku mo moi si vagino c'est tondi na mai na gu no ku te zana no te donc te bongo mabe vraiment ya suka pour na biso suka pour na biso suka na le bienfait du sexe batali si biso balobi eza véritable antidouleur. OK, véritable antidouleur eza rapport sexuel prévenez aussi bana te position na côté mon kongo passe eza bosi mususu banda bazala na mobali na ye banda bazala na mobali na ye
nano mobali kande mtamatela moi si na matela mobali te po ninga la ka ta mukongo pasi tala o mona partir alelo mille espoir abi mais ka pena o matela e omoni position lo bara wana ke na ka mukongo pasi tanga mukongo pasi mais kaka ko matela mo mukongo pasi wana ndesila ozaki na douleur mo boye na nzoto no ka pena ba douleur ba muscles okanga ma di fait que yo sala mouvement wana to raisonner na mutu tango verser poni mobali so linga versa kemba kanzoto nyonso senti pena ka komi makasi tout so azo lukango akomi motonga kwa makasi nyonso akemi sisanso donc ezo libérer douleur plus nyonso ezaki ka ndenga kangi bongo douleur tonka mayo ane bimi douleur esili mutu akozala bayo kanga peut-être a violé un exemple moko ya muke bayo kanga peut-être mutu azo violé a sala mo lo mobo est-ce oyebi ke ato beti soki na éjaculé to occupé ote mais soki kaka éjaculé pas swana eyele sima na minute wana nzoto ekoma lokwa ya yete na habite courant wana so ezara ya inga to ya zongo nga mona comprendre yango te courant wana yebi vraiment te soki eutaka wapi donc moyen na pe moi mobali te moyen vraiment loba na définir yango ezate parce que nga mona na définition opesa te mais courant wana oyaka tango wana vraiment yo sentir akangi azolenga na dans vibration moko ya place wana te sexe ça bien pardon sexe ça bien nzambe pena akokisa penza mokili na ye so na otala pena le bienfait du sexe ngamo pena moski na otala soki sexe ezara te mais biso ba mosquito et pena ba magazine pesa elangite na 2KM Flash TV mais tellement mokili eza complet nzambe akokisa mokili na ye atena mamba ko sala yango moski lelo pa na le bienfait du sexe do pe na lo bela bienfait du sexe na pesa pena na panza pena nteke kaka ndenge zalara kaka vraiment ndenge zalara donc bato bosi bana vraiment trop te wana te biso si bana trop te pa mama fungola misu yona ndako na semaine si ba wora deux fois li banda kuna masole zalara soki yo sengi nanu papa libanda kuna asalaka yango basi fobo bon wana eza moi si j'aime suna meke un peu koiba basi fobo za misu makasi babite ko za impoli moska ate amuto za impoli parce que ngamona ka bien éduqué na impoli te na ibinde ba manka ba tuté ngana tali saka kaka marambu ya kosiba na ndako mingi kaka mambo ya kosibana donc ngaka le bienfait du sexe magazine nango eza kaka mambo kosibana pese lengo eza kaka makambu ya kosibana na mambo kosibana motia goyo la sabino teke nde eza boye fo pesa la position pour kotaka bien non faut te rabatu sans tabo eza kaka te fo ya ko lakisa moni position so ko sala boye non moi biso ke position zo pesa nanga na linganga en plus na YouTube mambo eza ki o panzania eza lisute poso mekika ta bakangi na chaîne oza pour ça vivre bilingue moski ko buka na te ko melanga vraiment na PV na magazine na PC lengi taka PC lengi orozo pe bilingue no zoluka na privé s'il vous plaît moski azarane soute mais bato bayaka moski na posa na kende ko bimano na siba yo wana vraiment désolé na lobango na émission na nyonso moski ne pas une pite donc na ba gens na otiga la comprendre te ozandu mate mendeni ba vidéo na boko tala na bango me boko simba te ngala ka bonga na mta FCPC lengi so la ndinga na dindisio ba fan nyoso ya 2KM Flash TV vraiment pour ça toujours branché yebisa mninga na asabonné na 2KM Flash TV pour awa na ratarate moski arataka bilengi te donc boza toujours branché pour awa magazine PC lengi erofongola ba tonton ebele na ba tantine ebele ba mémoire ba bazaki peut-être qui dit batongo yo comme le mo bité mon solo li bien solo vraiment pembe alobi mo la capitale alobi mo mo bien donc ngana zana binoka wana pona makambu ya osibana pesa lengele binoka mambo osibana donc no yeli bino ba stratégie moko boye pona fungola bino ba mémoire bobo sana te ba fan na nyonso ya Moski la Star TV film la bino avec Grâce le Mbingazo na semaine oyo ça déjà disponible dans ba fan na so comme na privé o azana poster film wana akomilinga en privé non et bisaye ma solo ndeza je vous aime beaucoup C25 un bon tonton l'homme de parole mon manager depuis Londres à Moski la sexy alors là tellement trop boza tellement ebele ba vieux nangé belé Benjamin tu mangologie muluba mo ya charisme noko ro matoto le baron de Bruxelles mais mikolo non que soit agence te ba koli wana non zongo li souté
solo na boende no mnao na lela bino trop ba fan nanga nyonso balinganga na ba o balinganga te na pesi bino mbote na bina ngaki bozaki ba fan même beaucoup mina bino benemi bozaki ba pire beaucoup ba pirate ya bon ya na mabete. Ainsi va la vie, mon qu'il est salamaka. Na sima caméra, na moni le mannequin de Lix. Dieu merci maemba mobile à taille. Soki ba onyo so bazara le rôle aime mosiki atika masolo ana te na 4 ans pour na zo cameraman na boete. Mais le roi na zué na zongela. Hein Dieu merci maemba. Un garçon mo ya swag. Tanda bimisi mosiki la sexy net in States. Ya bo bazua. Toko